manike soko lengo sunga mama na biso Magali Zamunda olingo sunga na TikTok te olingo benga ka na privé bo planifier ndenge ni so ça laisser visa ma tout ainsi de suite au médecin en Europe mais yo zana on na Europe za na souffrance famille non Congo ku tuna parlons pas yo moko zo ko kana ko vivre te mais siko moto mama bana wana ndisiko yo ko réussir ko faire vivre bango aboti bana misato pe bana mona za domaine na sala na vie muso za évangéliste muso za artiste muso za asala bablo na yekuna siko yo zo linga osunga bango na nini manike baninga bamela ya diamba na mnogo yo okomotongola tane commission biloba mino ekomi noir lèvre noire ebite mino efaka wapi lèvre za wapi eza nini mama omemi diambo pesi mama Magali aboyi na ye komela ekomi ba problème mama mama mais mama wana 60 luka waka ngunda na kimia tika via papa ya veut tranquille yo peso sindoli bana kwa bana na babengi biso anana presse babia babengi biso ba mama sindola biso masali kama kambo moko na efanja salaka efanja sundola ki bana kuna na kelia kuna bakelia babenga biso lelo eza nini mama mama luka vina tika via papa Hervé na kimia ba témoin boza wapi wana manike bando toucher biso tolobi te biso tokota pe na biso tokoniata manike tokota tina famille biso tolamusa babia na lilika toye na ye na TikTok oye biso mke oye biso donc bino donc bofana kana boso bozuma chasse bokomi na Europe bomo le bino déjà vina bino changer bato bana kini ba batuté bato wana Congo ba batuté bino ndi bato ko dike bato so ngo dike moto so ngo sunga moto na kimia basunga moto ko sala bruit bagolwa nyonso ya poto bosunga biso oh nyonso mona manike bokanga ye c'est un danger ça danger public bokanga ye soko beta ye me bo beti ye comment expliquer muta ko na bangi na Kinshasa na ngoti na poto na 60 yo manike zo continuer ka komela bangi yo que no mela diamba manike eza nini mama wana ozotumola bagolwa bapekisi yo te mama manike tuna kabeya tuna ye mama biso totongoli ekisi ya maladi tuna ye mama manike moni turo tokoya mama okoreconnaître te keza biso mama santo la gola c'est visible dynastie 82 Francis Gogan bopekisa mama oyo bopekisa ye parce que tokoya mabe on reconnaître biso toujours manike kola après ko sunga moto nde ko témoigner que ngani moto nda ko témoigner que bon moto tel nda sunga kinga yo sunga moto to sa presa live na camera na TikTok non na zo sunga yo ba ko sa lo visa ba to wana ngana yo sa démarche ni ko bene pas faire so faire ngana ko sa sunga mo sina est-ce que faut ya ko belela yo to su faire a sungi mo sina faut ya ko belela yo to su bana ba sungi mama na bango faut ba belela yo il faut balanda nde yo non toujours to koti guzoba mi trop na Congo pour na bino ba to fali to biti na fali même la bino en Europe te 2026 kibundoki na bonzambe bozo finga fere zo bakisila biso ba date bobi bengaki ba international mais 2026 oyo bozana ba événement ko beta te à part le stade de France mais de l'autre côté fere golazo tia ba date par-ci par-là est-ce qu'on bino bo beta concert ni ska fere zo ko beta ba concert a beta le 14 février na Libreville na Gabon billet kozala combien 300 000 francs CFA le 14 mars fele ko beta lisusu na Johannesburg na Afrique du Sud bambon bango na ebite za kwanza soko za dirham soko za nini e bandi na 100 na 250 donc standard za 100 R100 VIP za na R150 na VIP za na R250 ta bino bo négliger faire mais faire ko la to continuer ko histoire musique na biso bozo combattre boluki bolokai artistiquement simbité bo égaler zo simbate bo moni ke faire comme musika il faut bozo faire siko bien il faut bozo attaquer na ye bo ke boluka basine akala bo esiko boluka bozo ka place bo finga ka faire le 4 avril freza suna concert na Coro Arena à cause de la première artiste qu'on va beta concert na Coro Arena parce que bo beta Kofi a beta tangzaka Bercy
fere gola na wera son ba beta ici comme to bazara maison mère tango zalaki Bercy fallait beta tango zalaki accord Hotel Arena mais ko ndi bazuna kombo asika Accord Arena moto liboso za fere ezana ba kombo ndenge bu beta li bosote eza salle moko me ba nomination qui seni ba kombo qui seni fere gola za légende vivante lisusu le 11 juillet fere ko beta so concert na Angleterre na Europe c'est-à-dire fere beta ko banana en Afrique abeti so un concert des concerts en Afrique dans matin Europe des concerts tout ça on a début année ba date yangwana donc tournée internationale des dates en Afrique des dates en Europe bino bo ganga oh non fait régular local et ben tazana agenda tazana carnet d'adresse te o siku ba concert faire atia oyo est-ce que bino bo subo beta ba place a boy pas raison beta au beta na Afrique du Sud na place prestigieuse Velirix théâtre golf tala bosakana na fere bo néglige la fere na RDC mais ce qu'a fait a tema kolo lelo na Afrique du Sud mise congolais monta beta wana et faire ko beta bino opéra kuna boko yoka regarde moi vestio boko yoka musko na ba streamer muso boyoka na tera bana ina boko ka digo faire ça la bino na répétition na bana ina boko zo ngo siko kuna na Afrique du Sud ça dit que biso ba gaulois to continuer ko festoyer c'est dire par exemple fait ici non te bandinde to banango na Libreville le 14 février samedi prochain samedi il y a week-end prochain to zana Gabon to bimina Gabon Afrique du Sud to bimina Afrique du Sud Accord Arena to bimina Accord Arena to kena Copper Box so mani scout ba succession ba date to bitina des concerts en Afrique to matière en attendant ba date monsieur zo bakisama a tout à passer faire golo na vire ba ilo quand ba mono na kilelo tant to bese no ki faire ko beta concert en Afrique du Bono tiatembe yango 2026 zo ba année ba date na ba date pour zo nga bo combattre faire bo loka ya kufa azule bino ba date sale yango na mito boni sara bino siku boza na capacité boza la boza clouer faire ce qu'on koma combo Bobo santé qui Afrique du Sud est maison production à faire rigoler zali tout en sachant que album sur code 16 est en pleine préparation kalate ko bima to faire ko la zamba makambo moko to ko zambino ki to ko lobela bino souté bobana mona ba date botiaki dembe cette fois-ci ba date ya ngwana to tikeli bino bobunda nango so boko bunda nango bobunda nango mais faire a continuer ko coloniser musique congolaise